Breaking news, breaking news, breaking news, breaking news. Basangwa komona bamboka na bino. Ezali bongo spécialité ya Proverbe 30-30. Pasteur de la diaspora pe bobundeli mboka oyo ayela kabino basango ya Congo, ba révélation, ba information oyo ezouta na source. Na Sentinelle TV totanga makambo ba journaux ezokomate. Totanga makambo bato musu ba commenter te. Biso tozora masolo na source pe to panzi tozo bimisa na ba révélation o bato ba yebite. Boza bon en direct ya Sentinelle TV. Toza awa na Mongalema na Manchester na UK, England. Tozo le kapé live na Soft 15 TV en direct ya Canada. Alors ba sangwa kongo na bamboka na bino ezali spécialité ya Proverbe 30-30. Mais il va bien un messager Proverbe 30-30, Bamsou Didier Ford, Bamsou Didier Songo, c'est la même personne, le pasteur de la diaspora. Un vrai pasteur faut abonder la mbokanae. Un vrai pasteur faut protéger territoire, l'ondele oyo, nzamba pesibiso. Botanga na Bible, ba Abraham, ba Jacob, ba Moïse, ba Josué, ba David, ba Toana nyonso tout, ba bundela ki mabele na bango. Samson abundela ki mabele oyo nzamba pesa bango. Un vrai pasteur, un homme de Dieu, a protégé Ramboka nae. Alokola, ba aventurier, ba kakenzate, oyo bache ba nanga, ba frère na bango ya lokuta, pour ba beta kop, bate kamboka na ba Rwandais. Mais au nom de Jésus, ego simbate. Félicitations à Christopher Ngoyipe na Valentin Moubake, ba gazé délégation ya CPI na nenga osaranati. Tu comment comprendre que ba blague leki, baye na terrain bayebi nani abomi bato nani aza assassin baza na ba rapport ya mapping ya wapi ya banda tingiting bayebi ke se Kabila ki tue balinga ba grimacer rassemblement ke ba o ba robikisa population CPE kana bango Mouvake na Christopher Ngoyi ba telemi ba gazé bango ba tonné balobi boyebi ke Kabila aza tueur boyebi ke Robert aza tueur boyebi ke Bisengemani kanya mababa tueur bo kanga bango. Mais de toute façon soki bokangi bangote, le 19, le peuple s'en chargera parce que trop c'est trop. Donc, eza malamu na ba discours ande mwana. Alors, il faut pas kanga Kabila, yende aza criminel, yende azo boma. Preuve que bazo massacré na RDC, soki bokosala elokote nenge Valentin Moubake na ndeko Christopher Ngoyi balobi, eza na mona tina te kaka peuple emoko akodil na bango na musuka ya le 19 décembre et c'est ka mandat ya Kabila ekosila donc mutabang sa mutute biso yo soza na 1900 eloba ya mongolo pe à son âme malgré azana tourma po yevma ko zana pété. Alors donc ayebisi bango bakanga inwa na bango, c'est-à-dire bakanga bouche na bango pe bazonga na CPI soki bango bakoki kanga ba Rwandais te ba criminel ba na Congo te Rubero Kengo Bisengemani Mova Sakani Boboliko Mokolo Mende Boshab Minaku Kimbuta Bisengemani Deo Rugweza donc ba Congolais balati kanda et centre bango ba osila na bato toke ba poto et tondi na banchor batu ba memaki ndoki na mboka bazali ebele oyo ba memaki ndoki o bazo sala musala ya mabe. En tout cas nayamba appel oyo André ka breaking news. Allo ndeko nanga papa Olenga papa Olga Sangoni. Ouais. Bon, mouga na en pleine émission, mouta répondre ngebinga mouta dans 15 minutes mouta sonange. Mais mouga mouta kwilu. Ok. Moumou metanga na pindi. Ah bon? Ouais, na lonkobo, ouais. Lusanga boulongo pressé. Mouga en pleine émission, binga mou dans 15 minutes, comme ça, avec le solo là, y'a problème. Ok. Merci. Alors, tu as un appel ébélé, tu as un rango pour monsieur qui a l'information, monsieur qui a ma solo, monsieur. Et c'est que tu as une émission où tu as un appel, et tu as un musala na osala. Musala oyo nazo yamba appel nazo soana batu ezali na kati ya job description nanga donc na kati ya musala onga osala
donc bozala na moni nous passe année nous ya ba fond tout et tout appel nous surtout est très important pour appel nous et na information donc peuple azui kanda ya grave kanda ya santo alobi bazo sila na ba rwandais parce que makambu e komi minene makambu eza minene makambu eza minene makambu eza minene tozali na communiqué tozo pesa colonel breveté d'état-major commandant d'unité dragon Yalanda Yagbo Baudouin oyo bakanga kanga ye auti ba bolo auti ba prison minene parce que azalaki commandant d'unité dragon alors Kabila auti ko enlever na ndaku na ye na number 12 dans la numéro 12 avenue Kisambi na Mbinza Ozone donc bandeko na biso surtout à mapinga place Bozali kulutu na biso colonel breveté d'état-major commandant d'unité dragon Yalanda Yagbo Baudouin pour les intimes Kabila outi ko enlever to éviter siko azawapi loboko na nzambe eza la place azali anyokwa mingi azako bela azali kutu déjà na ba prison mais Kabila zo banga muta zo bela ba éviter pour nani makambo nzambe ya bakoko akene ko sunga ndeko na biso colonel oyo azali na ba outi ko enlever tozo tombela ye bolamu esika azali nzambe ko tiolo boko abima na libulu bankosi na ebete basango ezali na Kinshasa lelo batutu bazolobela Kimbuta immeuble azali kotonga ya 5 étages na mbongo ya makila ya ba congolais nkolo abetie immeuble wana ekwei meloko kokamo bandeko babolingo eke kokwei pa ba voisin et bomi ba innocent soki na RDC ba réussino ke bileza 11 c'est qu'il faut tirer fois 2 ou bien fois 3 au moins 22 morts au bakufi nani ndoki ba congolais balobi mbongo ezongi esika eutaki pe bible lobi oyo nyonso nkolo atonga te ekobukana donc kanya makutu ayaki wana na basoda na ye bakoki ata ko sauver batu te banakini bakomi koyembela ye kasi bobeta ba gaz lacrymogène total a soki boza makasi pe bana Kinshasa bakotaki ba bimi ba sauver batu police akanya mayosa elo remonter pourquoi ba construction anarchique parce que immeuble wana ba Kimbuta ba yibi mbongo belé mais bazo tongana anarchie pe bazo respecter ba norme te bazo tonga immeuble à 5 étages ba tie ba béton ndenge ezo senga te pona kotonga immeuble et puis sengali boye ba ke tozana kanda nzamba banija ko beta bango makila bato tu bazo boma makila nezo senga vengeance yango wana babiloko na bango ekomi kokweya pe kobukana donc ezo la lokola ba immeuble bandi kobukana kokweya prochainement ezala yemoko Kimbuta akotumbama na Kinshasa parce que azali moko ya bato oyo bazoko protéger ba Rwandais pe bazana kati occupation na koboma ba Congolais sango ya bale ndaye mulamba alias Mutumbila oyo na chilubela kisi dongolo miso to éviter pour nani ba pesa ke kombo wana moko le meilleur buteur na histoire ya Coupe d'Afrique des Nations il est très malade abandonné ministre ya sport Denis Kambai na place abimisa mbongo parce que ndaye étant que meilleur buteur ya Afrique plus de 20 ans ba futa ke mbongo au gouvernement et yiba ke pesa kete alors c'est un héros au lieu babimisa mbongo batinda ye na poto ake de se faire soigner ministre ya sport likambako kamwa akomi na ye ko kabola ba casque na bawewa oyo kutu ba casque lisolo wana kutu akoyiko tiata mutute na mboka wana tomona makambo ebele mwasi ya président akabelaka bato lie bafuta bato ba salaire mwasi ya président ayaka kokabela bato ndire na kati ya nani oyo basalaka bisenga senge pourtant il faut batia social pe bafuta bato ba salaire na bango donc ezali ya kokama tolobaki ete colonel breveté d'état-major commandant d'unité dragon Yalanda Yagbo Baudouin Kabila enlevé ye na ndaku na ye na numéro 12 ya Kisambi na Binza Ozone sikoyo Kabila ye mutu aza mutu atembe azobanga nini pe pourquoi azo s'encharner na papa wa komi mukolo atika armée kala alors bokeba bino ba force armée congolaise ba face oyo bozali na Kinshasa
soki moyen ko bendana ezali bo bendana parce que mutu wana azo sentir que azo kende akomi na suka alors akomi ko tirer lokola likiliki azo tirer sur tout ce qui bouge pour azo bater danger ko umela e uta la to si to yebise danger e ko uta na peuple population et lobby le 19 décembre mandat na esili azali sans mandat hors mandat futo bengana il faut que bande ko balandi internet boke bana vidéo oyo bokomona Donald Trump ou azali candidat ya l'élection aux États-Unis ba tcheke ba kangiye ezalango virus batu ba tchaki tembe ba cliquer vidéo na po batala bazolela ba ordi to ba computer na bango donc bomeka ko fongola ngote meeting ya le 5 novembre ezali ko préparer peuple comment s'y prendre pour na ko bengana kaga banguna oyo Kagame atindela biso na mboka. Alors biso ba congolais eloko toyi ko sala to senga na nzambe abatela vieux Tshisekedi ya Tchichi vieux B52 oyo azali Simeon ya RDC akufate azala bonne santé ti akomona libération mboka. Ba invité na Angola vieux aboude bango vieux Bombas abombe aboude bango c'est-à-dire akuti bango peuple nde akozwa pouvoir le 19 décembre botika bandoto oyo ekolata elambate. Alors banakin ba combattant banakin fumutoto azali mutu moko tozo pesa prix mutu nyonso tu oyo ako bambeli banga to ako silana na ye azwa prix parce que fumutoto azali un civique ou azoleka na TV pour na ko protéger kanambe na bakor na ye to bengana na poto mais c'est un civique oyo azali ami ya ba Rwandais ami occupation na kosaka ba déclaration ezangati na alors ba combattant bazana Kinshasa opération to yebindako bo s'occuper na ye to utai kolobela na Sentinelle TV na ba information lelo to lobi ete ndako ya Kimbuta 5 étages ekufi ekwei ebomi bato eloko to déplorer et ali ba Kimbuta ba yebi mbongo ebele mais bazo tonga anarchiquement bazo kanisa que bazali au-dessus de la loi. D'ailleurs ce qui loi solo ya Kimbuta fuba kangaye pour abomi bato parce que building na yo le bomi bato so eza ba pacte ba sali na Congo pour ba bomaka ba congolais na occasion nyonso c'est-à-dire il faut ba kangaye et bokomona ke akokosa ke building wana eza yete akokosa peut-être à mona poto moko boyebi andeko ne mo mais immeuble wana ezali ya epe construction ezaki ayi to lobi susu ke bana Congo bo bangate bo lengate papa Tshisekedi akei na réunion ya baloki na Rwanda te na nani na Angola te d'ailleurs Angola alongoli ba personnel na ambassade na Kinshasa baza soute ba ko mova na Brazzaville pour azo croire le sous na Kabila te pour éviter et c'est sili ana mandat te fois que peuple ndaza na pouvoir peuple nda ko loba suka peuple fois benga na Kabila ezaki breaking news alelo nzamba pambola bino breaking news yesu nkolo